Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision na ngongo penza bozwa mi ebele kaka ndenge to lakaki bino ete mboka Congo to ute ko perdre alanga nze monene na kombo ya batebele bayebaki na kombo ya Général Defao kasi kombo ya botamaki nango ezali Lulendo Matumona François wana zali kombo libote pesaki kasi na komone mindulende na kombo ya kelelaki pe mokili mobimba Général Defao o atika kibiso na 5 décembre o pa botamaki pe na 5 décembre Vom Télévision la kakibino ete eko accompagner ko zo information nyonso tikino bakokende kokunda ye pe bomonaki ete uta famille ezalaki ati bayokanaki na leta bakende mboka Cameroun pona kozwa nzoto na ye kozungisa wana Kinshasa Vom Télévision elakisaki bino wana nyonso kasi tokomaki tina esika oyo pe lisusu ntango nzoto ekomaki esengaki lipe lisusu Vom Télévision ekende lisusu kozwa ba image na tina kaka ya ko rendre hommage na alanga nzembo monene Général Defao ekomaki pe biso na eteni ya place des artistes et pas wapi nzoto bakendaki kolekisa ngo wana boyebi esika wana ezali esika oyo yo mémoire d'artiste moi mingi balekisaka wana tomonaki papa Lutumba pe baleka wana tomonaki pe bandeko nyonso bazalaki liboso ya Général Defao batikaki biso na mokili awa balekisa pe bango wana Général Defao pe akomaki pe koleka wana yambo bamema nzoto na eteni ya musée oyo ezalaki exposé kuna pendant quelques heures tout le monde qui peut autorité en boka obayaki natina été rendre ba dernier hommage pas ya Général Defao bande connaît pe baptiste ndenge na ndenge boyebi ete Général Defao azaki moto ayebana ki pe azalaki artiste o azaki na rankil na moto te bozomona génération nyonso ezalaki ba génération na ye ba petit ba master nyonso bayaki ko rendre ba dernier hommage pe na etenia ya baye bazoka mamboka otomona ki présence ya premier ministre pe tomona ki pe na ministre ya culture tomona ki pe lisusu présence pe ya gouverneur de la ville malgré bazoki penza batango molai penza te mais présence na bango ezalaki na mokolo wana tomona ki artiste ndenge na ndenge ndakisa Weranson tomona ki bango tomona ki Koffi Olomide tomona ki Ferregola tomona ki ba Montana tomona ki penza batu ya lolenge na lolenge Félix Waseko azo sala déclaration lobi ete ya uti uniquement poto poka kayaka matanga donc ezola kisamba moko ezalelike moto azaki pena na rankini te côté pe ba artiste ba comédien pe bazanga kité pour nous rendre kaka ba hommage ya suka pa Général Defao to monaki papa na biso masumo bazaki wana to monaki bambalio sombo ba artiste pe la lolenge na lolenge ba monana ki na mokolo wana pamba te soko zo vivre na mokili sans rankine eyeba na rapé Général Defao atikili biso conseil moko monene soko fazana na mokili luko zalaka malamu na bato to longwe nete ni wana ya baptiste to kina ba journaliste to moni pe ba présence ya ba mami ilela pe bazalaki wana to moni ba confrère pe na moi ebele to kotanga ba kombote Jean-Marie Kasama pe azalaki pe wana to longwe wana to ye na ba politicien to monaki son excellence le premier ministre Sama Lukonde azalaki wana to moni pe excellence Patrick Muyaya bazalaki to moni pe ministre pe ya culture azalaki wana to moni pe gouverneur de la ville pe bazalaki wana nyonso so laksaka ke moto azalaki malamu vis-à-vis na batu pour nous rendre ba dernier hommage batu na batu baye pe ba délégation utaki même Suisse yaki bande kone ba utaki Suisse basaki déplacement pour na koya kolela ndeko na bango to moni pe na côté pe ya baninga na délégation utaki pe Côte d'Ivoire parmi bandeko babengisaki ye na tina ete ya ko beta concert kuna bango pe bazanga kité ti pe bandeko pe mususu ba utaki nete ni pe ya Cameroun wana ne so la ke bolingo to moto lolenge azalaki nango bolamu azalaki nango vis-à-vis ya bato nde tango akiti to pe tango aweyi ne bomoni bato na bato nete ni bayaki pona ko rendre hommage esuka ki bongo te ekendaki pe tina esika to monaki ba saper to ebi ete Général Defao à part qui alanga nzembo na bango Général Defao azalaki molati moko monene saper moko monene ba saper bazalaki ya lolenge na mokolo wana ya kosakana te wana kaka na niveau ya musée wana kaka na niveau ya musée soki bilili ezali ete toko tape na commentaire mingi te toko senga bandeko na régie soki boza après bo balancer les biso nanu ba image nanu ya musée national et pas wapi nzoto ya Général Defao ezalaki pour nous rendre ngo ba dernier hommage mokili mobimba yaki pour na kolela bango. Muna salu kia tambola
côté Nazozula Yawa, Natata Adolphe Dominguez. Et puis, Adios Salemba, Gillette d'or. Adios Alemba, Gillette d'or. En tout cas, dans l'année s'il vous plaît, on a 1 minute, il y a général d'effort. Merci beaucoup. D'accepter. S'il vous plaît, bon honneur, il y a général d'effort. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, témoignages, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Si je commence à citer ça ici, on peut endormir ici. Je dirais simplement merci aux autorités, merci à Président Nyokongo, merci à Dios Salemba, merci à tout le monde, merci à Ferré, Montana, les artistes, Félix Wassekwa, Di Amissi, Maman Biliabel, et surtout la presse. Je n'oublierai pas de dire merci à notre ministre tutelle, Madame Catherine, et aussi au chef de l'État, Fatih Béton. Merci beaucoup de nous soutenir. Applaudissez pour d'efforts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tata, le bon compositeur. L'Umico, je rappelle que l'Umico, avec la Sokoda, vont déposer des gerbes de fleurs. Viens, adios. Merci beaucoup. La douleur est profonde. Je ne peux pas dire beaucoup de mots. Des fois, il était quelqu'un non conflictuel. Ce que je peux dire, nous sommes tous à la Bomoko. Des fois, on s'est dit, Azaki Montomaka Tate, la zone dans le problème n'a été. Les alliés, na Bozi, na Djuna Djanana, na Ngai, nous avons conflicté. Nous avons été mamabité. Nous avons fait un sangi sibiso lelo. Nous avons fait tout ça, nous avons tout ça, Bomoko. Et puis, ce qui n'a pas bâtissa, na musicien nous sommes na Congo. Le premier musicien à Kenaka voyage, à Zongi, à l'objet président, Yayope Doua Yango, on a gagné na Kenya. Premier musicien Moussou Azate. Des fois, tant que tu salues Grand Zaïko, tu es dans l'hôtel et à Via la Moulin, place tu es pour découvrir des fois, ah, Bogar, moi, danser à ça, et puis à bien à danser, mais besoin qui est la victoire, moi qui vous parle, n'a passé vie dans la Mobimba, n'a des fois ensemble. Donc là, il y a Grand Zaïko, on a Paris, nous avons imaginé au tiers la studio dans l'aïe, tout à reprendre de sous amour scolaire, la Robinissa, et dans le studio dans l'aïe. Vraiment, émotion est grand. Et puis, nous avons remercié, pour mon niveau, nous allons dans le Lora. Nous avons remercié son Excellence Félix Péton, président de la République. Premier ministre, n'a pas conseillé Naïe. Nodero, ministre et touriste, n'a maman Nabiso Catherine, n'a pas conseillé Nyoso, de tout année que Bunda qui faut une solution et aux amis de l'eau à Kitoko. Vraiment, n'a remercié l'organisation Horizon Massamba, maman Mami Lela et tout le monde, félicitations. Vraiment, merci. Merci, Adios. Adios Alemba. Tout le monde l'a connu des années 70-80. Très, 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 très bon. Alors. Toujours en accord avec eux, Toyoka témoignage à Kabosé Sikoyo. Merci pour la parole et merci pour la présence. Il y a Bandigonus Toubaza Awa. Nana Lobaboye, Nane Moutuna Koufeli Papa, musicalement.
Ce qui est boye, ce qui est passage dans le groupe, les adresses, la générale de Fao. Yende mutabenga nga kabose. Yende mutabenga nga imboya kanda. Donc, détermination, on a la musique, quel que soit mon laïe adversaire, pour pas m'arrêter. Et les lots, nous fiers, nous avons commis boye, nous avons travaillé en solo, nous avons bunda. Les adresses, la générale des FAO, les sous-sous. Nous avons moli monae, et puis malakimia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Kabosé. Namonaki Masasi Awa. Massoum de Brendel, je connais, le président. Je vais appeler le président Massoum de Brendel, un acteur de haut niveau. Après, il y a Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, qui est le président de l'Union nationale de la presse du Congo. La dernière émission de Jean-Marie Kassamba avec des FAO. Plus de 1h30. Et là, c'était un homme qui parlait avec son cœur. Je vais vous inviter à venir, mon chef. Viens m'assumer de Brandé. Merci pour l'organisation. Ngaï Nazali, président, il y a une des grandes associations les mieux organisées. Na Mboka ANTPC, État libre artiste comédien. Ngaï Nazali, Moutuya Souka, Oyo, Grand Prix, et Trophée Congo. Il y a 2 mois, na Romeo Golf, on va primer des FAO. Jury, bamonaki que moi en tant qu'invité, naïnde na remetaki prix, il y a Trophée Congo, donc ils allaient prix immortel. Donc nous na remetaki yango na ndeko na ngai te FAO. Donc na vie bakokoma na histoire. Il faudrait que bakoma mutu ya remeta qui prie Souka na defa ou comme on a yé Massoum de Brendé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, président Massoum de Brendé. Et on a vu la photo. Et d'ailleurs aujourd'hui, on va remettre le diplôme, puisqu'on a remis le trophée sans diplôme. Jean-Marie Kassamba. Témoignage. Bonjour à tous. Le son n'est pas très bon. J'aimerais bien dire quelques mots. D'abord, pour la presse de Kinshasa, que je dirige, féliciter la presse de Kinshasa. Vous êtes venus très nombreux, vous êtes là très nombreux pour rendre hommage à notre star. Et vous êtes venus sans être payés. Vous êtes venus parce que c'est vous qui assurez la promotion de la culture de notre pays. C'est le lieu ici d'interpeller notre ministre de la Culture qui est en face de moi et toutes les autorités de notre pays. La culture d'un pays, c'est sa presse. La culture d'un pays, c'est ces journalistes qui doivent avoir les moyens de la promotion de cette culture. Dès lundi, il y aura les états généraux de la communication et de la presse. Nous allons en parler. Et nous allons défendre la presse de notre pays. Un témoignage pour DFAO à tout le monde. Il y a à peine moins de 2 mois, j'étais avec lui. On a fait une longue émission où il a parlé de sa vie,
Il a parlé de tout ce qu'il a pu faire sur cette terre des hommes aux côtés de ses amis musiciens. C'était un homme bien, un homme très bien. Beaucoup de talent, sans histoire. Et il m'a rappelé, quand il était venu à Paris, je l'ai aidé avec Jean-Pierre Sarr pour sortir l'album que vous connaissez, qui passe en ce moment partout. Et parce qu'il était effectivement dans quelques difficultés, il m'a consacré une chanson que vous verrez bientôt, parce que c'était son talent. Avec Ngouma Lokito, Bozi Boziana et tous les autres musiciens, c'est le moment de dire ici que nos artistes doivent être soutenus. Ils souffrent beaucoup, beaucoup en silence, beaucoup terminent leur carrière avec beaucoup de difficultés. Il faut les accompagner. Il y a eu, malgré les remerciements que vous donnez tout à l'heure, beaucoup de gesticulation autour de ces funérailles. Ça ne devait pas avoir lieu. Et donc, nous allons l'enterrer bientôt, à ce qu'il reste de prendre des dispositions pour gérer la carrière, avoir des assurances, pour que les derniers jours soient bien. Il va se reposer, toute sa carrière est restée, toute sa production aussi. Eh bien, les artistes ne meurent jamais. Encore une fois, félicitations à lui, honneur à lui, et bravo à la presse de Kinshasa. À très bientôt. Merci Jean-Marie Kassamba. Nous avons une délégation venue de la Côte d'Ivoire. La délégation qui a amené des FAO en Côte d'Ivoire faire le concert. Les deux producteurs sont venus et sont ici avec nous. Je préfère qu'ils se présentent et qu'ils fassent un témoignage. Et je voudrais qu'on les écoute absolument de la Côte d'Ivoire à Kinshasa pour témoigner. C'est déjà ça. Bonjour, je suis Jean-Marc Bao, l'un des producteurs du dernier concert général de FAO à Abidjan. Bonjour, moi c'est Ayoub Mustafa. Voilà, je suis le promoteur aussi, au même titre que M. Bao, qui a en décembre dernier à Abidjan pour un concert avec le père Bozi Boziana. Nous tenons déjà à toute la communauté congolaise pour l'accueil chaleureux, en particulier à Guy Moulin, Patrick et le grand frère Bozi Boziana. Nous sommes venus ici à Kinshasa aujourd'hui pour témoigner de notre relation, de notre collaboration avec le défunt des FAO. Et nous ne pouvons pas rester en marge de ces obstacles parce que c'est quelqu'un qui a vraiment fait le show à Abidjan. Là où il a eu son dernier concert, il a vraiment égayé la population abidjanaise. Donc mon associé Moustapha et moi avions décidé de venir soutenir le peuple congolais et soutenir la rumba. Chers frères congolais, nous avons tenu à venir aujourd'hui au Congo pour accompagner notre père des FAO. Nous sommes des promoteurs de la rumba à Abidjan. Notre structure s'appelle 24 Rumba. Nous avons été en contact avec des FAO. Franchement, nous l'avouons, c'est une personne géniale, une belle personne. Quelqu'un qui nous a pris comme ses enfants, qui nous a donné beaucoup de conseils. Avec Guy Moller et Patrick, on a reçu des FAO. Nous lui avons donné tous les honneurs. Nous l'avons mis à son niveau. Parce que des FAO, c'est pas n'importe qui. 24 ans passés, il est revenu à Abidjan le 11 décembre passé. Il était très important pour nous
de lui apporter toute la fraternité que nous avons à son égard. Général Defao a presté. Il était en très bon état. Nous lui avons donné tout ce qu'il fallait. Il nous a donné beaucoup de conseils. Il nous a vraiment félicités parce qu'après 24 ans, il était vraiment ravi de retrouver les Ivoiriens. Aujourd'hui, nous le pleurons tous. Nous le pleurons tous. Nous avons effectué ce vol et ce voyage juste pour venir honorer sa mémoire et dire à tous les Congolais que nous sommes de cœur avec vous. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Il y a trop de choses à dire à propos de ce monsieur. Vraiment, le général Defao, je lui tire le chapeau de là où il est. C'est quelqu'un qui a fait bouger Abidjan le 11 décembre. On a fait la fête ensemble. On s'est très bien amusé. Il a gardé le contact avec nous. Il nous a félicités. Étant du Cameroun, il nous appelait. Il nous a donné des contacts ici au Congo. Il dit qu'il faille que lui nous aide à avancer dans notre marche. Parce que ce qu'il a vu, la collaboration, il a été vraiment satisfait. Et vraiment, je suis... les mots me manquent. Les mots me manquent. Mais je dis Yako à toute la population congolaise. Parce qu'on vient de perdre quelqu'un de très costaud. Vraiment, que le Seigneur lui accorde un paisible repos. Et que vraiment, toutes les prières que nous allons apporter, que Dieu les exauce pour qu'on puisse vraiment, pour que le Père Defao soit auprès du Tout-Puissant. Je vous remercie. À travers nous aussi, un message très important du ministère de la Culture ivoirienne, tous les rubistes ivoiriens nous disent Yako. Nous nous disons Yako, Yako. Merci. Alors, la dernière personne qui va passer avant les hommages, vous allez signer le livre d'honneur. Ils vont signer le livre d'honneur. Nous appelons le Camerounais Soukous Bakoul, qui est venu aussi avec nous dans l'avion pour amener le corps. Pendant ce temps, je vais demander aux 50 musiciens qui ont composé la chanson d'honneur, d'hommage au général Defao de se préparer pour faire leur playback. Alors, le Camerounais, il est là. Soukous Bakoul est là. Et puis, la suite sera plus officielle, le discours des autorités. Nous devons faire un peu plus vite parce qu'à 13h30, la RTNC a son journal. Soukous Bakoul, venez. Entrez s'il vous plaît. Oui, un petit témoignage, parce qu'il est le dernier qui était aussi dans l'avion avec nous. Bonjour à tout le peuple congolais. Triste est notre douleur. Vous savez, pour un témoignage simple et vrai, Papa Defao, c'est nous qui l'amenions à l'hôpital quand il partait. Et même dans sa souffrance, il parlait musique. Le Congo a perdu un grand artiste aujourd'hui. Mais l'Afrique et le monde a perdu une légende. Ça a été un honneur pour moi d'être auprès de lui dans les derniers moments de sa vie. Et c'est un honneur pour moi d'être venu à King, lui rendre un hommage et lui dire, papa, ton travail ne sera pas perdu. La génération va suivre et prendre la relève. Il m'appelait mon jumeau, par la taille, par la couleur, par la peau et par la musique. Aujourd'hui, mon jumeau, Papa Defao, que ton âme repose en paix. Le Cameroun, l'Afrique, le Congo, le monde entier
pleure un monument, pleure une légende irremplaçable. Les mots me manquent, j'ai tellement d'émotions. Mais tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est mettre mes genoux au sol et demander à Dieu Tout-Puissant de le recevoir auprès de lui. Je t'aime, Defao, que ton âme repose en paix. Merci. Le jumeau de Defao, qui est camerounais, libanais, extraordinaire. Alors, Papa Griffe, en un mot, la SAP, c'était Defao. Les musiciens, la technique, préparez-vous pour balancer la chanson d'honneur. Papa Griffe, en un mot, quels sont les habits, les bijoux, oyo ozalaka nango, oyo pe Defao azalaka nango bezakolat? Nakoloba, Servos Nyarkos Linganti aloba, la mort est kwani tina. Nakosengaka na vieux dep, soki bawa bayokaka, place ake, aïdisa Servos Nyarkos Linganti, Papa Wemba, King Kesser Emenea, soki bakoki kobombelanga place pour sentiment mokili, vraiment évidé. Wana bazalaki ba icône, nazo se souvenir, un jour on était avec lui dans sa chambre à Rotana, il me disait Papa Griffe, tu sais, quand on m'appelle dans une activité, quand j'attends des noms comme Papa Griffe, la façon dont je veux m'habiller, tu ne peux pas croire. Viens lianga na forum, na keko zoye, na kanelagaye, na kanye, na ndoule, na dameye, tokenil, mais tu vas dire qu'on s'est préparé pour qu'un jour te bébana, azalaki grand client nanga ba sapatou. Il me disait toujours Papa Griffe, mboko yo, mutu bakoko personnaire, ba couturier, ba jime le son, ba tutu wana, ba banda lokola yo. Mais mboka na biso problème ezate. Donc Mantro, VDF accueilli, le seul musicien qui a assemblé la chaussure trop et contribuera à la jeunesse. Donc on fait à ton âme, Zambaba de la haut, nous avons monté ma malamu, pour qu'il ait malamu, tout ce qui a l'esprit à former. Il y a un moment où il y a un système à Kung Fu, il y a un bango Nancy, Nassé, Mantro, Nalikolo, Mantro, merci, que ton âme repose en paix. Merci, la femme continue. Les musiciens, merci beaucoup, Papa Griffe. La chanson officielle de tous les musiciens congolais. Et puis nous allons passer au discours officiel. Nous avons le Né Congo, l'honorable Matousila qui va venir. Et puis la ministre de la Culture. Et il y aura la suite des Gerbes de Fleurs. Oui. Merci. Merci Mingi pour la parole. Je remercie Batounio sur la salle de déplacement. On a tous les là, nous avons besoin de FAO. Au moins la vie, parce que kaka, ou koko c'est comme moto à Kamamakan et la mamoko. Moto à Salakan et la mamoko, tu es comme salité ou koko c'est caillé. Mais ouais, quand on a poli mon aimoko, on se caille, exact. Biso toza apoto quand on a poli mon defao. Toko qui la monsonité. Toko qui c'est la moutou na cité. Ils ont le coup mon tous allés avoir. D'ailleurs dans la Bible, dans le livre Ecclésiaste chapitre 7 verset 2, par le bible malamu uzananda ko ya matanga, uzananda ko yesengo. Biso toye nanda ko yo ya matanga. Donc, merci Mingi pour la bateau Bassali déplacement, en particulier notre Premier ministre. Ils ont le coup pour Moussa Nabiso. Na vie dans un mobimba, dans la gana de l'ennemi mi-balé. L'ennemi à Liboso, ils ont la raliwa. Yami balé, ils ont la rambongo. Mbongo, ils ont camarade nayote, ils ont un mot, place où nous comprenons ce que vous avez la camarade. Donc, moi, je trouve que mon bon dépôt, ils sont sur aller à Tobi Nengi, les salabis sont en Zanga. Je trouve la plus de Cambialua. Témoignage de Nangaï à Mouké, Zalipona, de Konanga de Fao, ils allaient en tant que collègue Naye, on a Yébani. Mais nous avons un témoignage plus en tant que fanatique Naye. De Fao a percé jeunesse Nangaï. On a nous autres en l'Académie des Beaux-Arts. Nous avons la Grand Zaïko avec Manoa Kouakou, Naba Vieux Chimita, Bajefar Lukombo,
bango ndio surtout wana ntango bazobina ezalaki plaisir na biso eloko na rolo basika sikoyo ezali tolela ndeko na biso tolakisa na mokili mobimba rumba ekoti sikoyo ekomi ezali inscrite na patrimoine immatériel ya humanité tolakisa na mokili valeur tozopesa na bato ya rumba yango lelo ezali à travers liwa lobi lemo soki ozala à travers makambo mosusu eza esika nano balikambo oyo te mais lokola premier ministre azali awa na profite na yebisa mokonzi mpo la mosusu tokotikala kokutana na biso te na vie mokonzi tokomi kokufa mosika boye parce que toza na possibilité ya kosexprimaka te na bapoto toza na possibilité ya kosexprimaka te meme na mamboko na biso eza malamu te après papa wemba après de fao likambo ya kopekisaka baconcert na poto econtinuera kaka premier ministre vraiment nasengi mpe na mokonzi ya mboka bosunga biso na makambo oyo biso baminisitrie tokozala bamandian te tozali bato ya fiere mais ntango mokolo pasi elekaka soni na makasi oza oblige ka kosenga bapasi yango ekomoleka soni yango wana tokomi kaka koflate bato bato biso tosengaka bolimbisa biso nde tosengaka bino po mpe bokabelaka biso te atuka tokangela bino kanda te bino mpe boza na baproblème na bino merci mingi na biso tunde toye awa merci le conseiller Paluku merci la ministre na biso ndenge organisé makambo bien mbote na ngai ya suka je salue tous les amis qui sont venus du Cameroun pour accompagner le corps de DFAO. Ça me touche particulièrement. Merci beaucoup. Le monstre qui parle au général. Dans un instant, donc, je vais vous annoncer l'arrivée du Premier ministre ici. Il va aller déposer sa gerbe de fleurs, puis signer dans le... Nous avons vu également la présence de notre ministre de la Communication des Médias, qui est un grand culturel, Patrick Mouyaya Katembwe. Alors, le gouverneur David de Kinshasa, Jean-Denis Ngobila Mbaka, grand culturel également, est là. Là, c'est le Premier ministre Samalou Kondé qui vient d'arriver. On l'avait dit, on l'avait annoncé. Il sera là avec quelques membres du gouvernement. Eh bien, comme vient d'arriver, nous allons assister à la suite du programme, à la prise de parole des officiels. Et après la prise de parole des officiels, je crois que nous allons procéder à la levée du corps pour prendre le chemin de la nécropole entre Terre et d'Ancélé, où sera mise en terre au général de Fao Matumona à la cité des artistes. Mami Lela. Mami Mambweni. Yakafumba ekoli balanga nzembo de Fao akei. Bongo nandingisa ya kumunena ekolo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndebo moni ministre mokonzi anyati mabele ya musée lelo isika ndoto ya ndeko elali po akopesa elo kumu ya suka pamba te de Fao musala sali endimami. Le ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kienge yewana azali koyingela okati ya musée national esika matanga ezali kosalema ya ndeko général de Fao pe ayambeli bongo na mama ministre Misala Nyantoki pe ezali ya bokoko Katungu Fura Catherine soki tomoni Jean-Michel Sama Lukonde Kienge ezali pamba te bakonzi ekolo ya biso tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tolengaka Faci Beton andini pe ayebi mosala moye de Fao asali pe atindi ye mpo alakisa elongi ya ye na molulu moye ezali kosalema awa ya kolela général de Fao Jean-Michel Sama Lukonde Kienge mokambi ya mbulamatari moko ya bawarrior azingami wana na ministre ya culture na pe oyo ya biso moko Patrick Mouyaya Katembwe ye mpe lokola azome oyo esika lokumu ya suka ezali kopesema na général de Fao mpe sikasika ezali bongo likelemba ya ministre mokonzi oyo kombo ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakisi elongi ya ye mpe anyati mabele ya musée national esika milulu mizali kosalema ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde ye wana sika atiki liboko ya mbe esika
elali nzoto ya général de FAO mami Nambweni général de FAO oyo atiaki biso elekima mikolo mpe lelo loye na mwa ngonga moke tokenda kotika ye na malita maye masuka maso mabongisami na ndingisa ya tata mokonzi ekolo apesi nzela na ministre mokonzi oyo apesi mitindo na mama ministre ya culture mpo balela de FAO na lokumu esengeli na mosala na ye awa mami Mambweni tosangani mpe batete okopesa lokumu na mosala soki ezalaki mpona mosala malamu de fois azalaki te kasi biso na yo tozawa te kasi lokumu oyo azwi lelo azwi te mosala malamu mosali malamu molati malamu ye wana azali kosala sika tolingi kopesa maloba na Koffi Olomide oyo azwami azali kotatola azali kosala témoignage tolanda mopao amitié la générale de FAO babanza biso nyonso tomaki na Cameroun ntango azalaki na mbeto ya l'hôpital maloba oyo alobaki grand mopao azalaki motu oyo azalaki kobengaka ye tozalaki kosolola parce que nazali toujours na amitié na ye na respect na ye na considération na ye nayoki bato bayebaki ye malamu bapesi batrait ya caractère na ye comme tout humain aza na baqualité aza mpe na mwa badefo mais baqualité ya defao eleki ebele motema malamu alinga rigueur alingaka sérieux même ata ndenge akendaki libanda ya mboka ezalaki kaka po azalaki mutu moko très exigeant nga na vivre yango parce que na album na ngai diva ya Kiki Wing ayaki koyemba ye defao Carlito na Debaba naza kopesa lelo defao merci naza koyebisa ye reconnaissance na ngai ya motema reconnaissance na ngai sincère kaka ya ngai te me ya bakongolais nyonso tokotikala toujours reconnaissant na ye na baqualité na ye ya grand chanteur ya grand danseur oyo mboka na biso na renouveler bacondoléance na ngai na famille biologique na ye na baboti na ye na bandeko na ye na pesi mpe bacondoléance na bamusicien na ye ya orchestre na ye monene Big Star nzambe ayamba ye malamu nzambe ye moko ayebi ndenge mwana na ye defao azali na motema ya malamu azala bien defao pesa mbote na bandeko nyonso oyo okutani na bango kuna banda na Papa Wemba Madilu System Tabulei Franco Kester King Kester Emenea Dindo Yogo Ape Kale Yampania apesa bango nyonso mbote ezali nzela ya biso nyonso ezali nzela ya biso nyonso apema na boboto merci de FAO mpona nyonso merci beaucoup général voulons-y de FAO merci repose en paix. Voilà, on a couru Goulouba, Yamana. On est retombé dans ma banque pour la défense. Merci. Defao, honoré par le Rambo. Je vais demander à l'honorable Matousila de venir en 1 minute représenter le Congo central et donner le message de Né Congo. Pendant ce temps, le Premier ministre
Merci. Nous attendons maintenant le discours qui représente le Congo central et tous les Né-Congo. En 1 minute, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Premier ministre, honorables députés et sénateurs, Excellence, Madame le ministre, chers membres de la famille de Monsieur François Matumona Lulendo, chers frères et sœurs, c'est avec une profonde affliction que nous avons appris le décès de Monsieur Matumona Lulendo François, mieux connu sous le pseudonyme de Defao. Au début, nous avons cru juste à une rumeur ou à une intox, comme les réseaux sociaux en produisent continuellement, d'autant plus que cette rumeur n'aurait pas été la première sur le décès de ces grands artistes congolais. Ce que nous prenions pour une rumeur va malheureusement se confirmer, puisque l'information deviendra officielle, plongeant la grande famille des Benomanes dans une grande tristesse. François Matumona Lulendo, alias Defao, nous quitte à tort, juste 62 ans, alors que son immense talent avait encore tant d'œuvres à nous servir. Il a rejoint ses illustres frères et sœurs qui ont fait la fierté de tout le peuple Congo pour avoir œuvré avec excellence ou rayonnement de la musique sur la scène africaine et mondiale. Je pense à ses aînés, François Lombo Makadi du Franco, d'Alliance Ndessa, Simon Lutumba du Simaro, Joski Kambutuka et tant d'autres encore. À ses sœurs Mbongolov, Marie Bissabou, et cette liste n'est pas limitative. Oui, François Matumona Lulendo Defao a fait et fera toujours la fierté de sa communauté d'origine, la communauté Congo, pour 3 raisons. La première raison est sans aucun doute pour l'immensité de son talent de musicien complet. Un légendaire danseur, probablement le plus grand de la musique congolaise moderne. Un grand chanteur, compositeur et un des ténors de l'élégance vestimentaire. En 40 ans de carrière, il a été un grand et digne ambassadeur de la musique congolaise moderne, en Afrique et même dans le monde, remplissant des stades dans plusieurs pays africains et glanant au passage de nombreux trophées. Il est incontestablement l'un des icônes de la musique congolaise moderne. La deuxième raison de notre fierté est que tout au long de cette riche carrière musicale, couronnée de tout succès, François Matumona Lulendo Defao a plusieurs fois été plébiscité ici au Congo, meilleure vedette musicale et meilleur danseur, a toujours vécu les valeurs fondamentales de la culture Congo, particulièrement l'humilité, le respect des autres, le sens de la famille, une attitude qui recherche en toutes circonstances l'entente et la paix avec les autres, notamment ses collègues musiciens, et un profond attachement à son sol. Il a vraiment incarné le Bukongo, l'être Congo dans les valeurs qui le caractérisent. En effet, à propos de son humilité, en dépit de son succès, Defao n'avait jamais cédé à l'autoglorification dans ses chansons ou dans les médias, comme c'est le cas souvent chez nous. Il vivait avec succès, il vivait ses succès avec beaucoup de modestie. Le profond respect des autres et son humilité expliquent qu'il n'avait jamais été en conflit avec un autre musicien congolais. On lui cherche un concurrent, un adversaire, un ennemi, et on ne le trouve pas. Ce qui en soi relève de l'héroïsme dans un monde où le conflit est véritablement un monde d'être. Defao était un exemple de la solidarité, de l'amour et du partage. De certains pays d'Afrique où il brillait de 1000 feux, fait très rare dans ce monde des artistes, il produisait et faisait produire les artistes restés au pays. Il avait un tel sens de la famille qu'il s'était pleinement investi pour la promotion de sa famille. Et il avait un tel respect de ses parents
qu'il requiert l'autorisation de son frère avant d'entamer sa carrière dans l'orchestre Grand Zaïko Wawa en 1981 et il sollicita cette même autorisation avant de rejoindre le groupe Chocstar en 1984. Enfin, il était tellement attaché au sol qu'il ne s'est jamais limité à sillonner la République démocratique du Congo, l'Afrique et le monde pour partager son art. Il a aussi parcouru toute sa province d'origine pour apporter la joie à ses frères et sœurs, allant jusqu'à des recoins où un musicien de sa renommée n'aurait jamais envisagé d'aller. On a par exemple vu en 2019 braver les souffrances sur une route totalement détériorée pour aller communier avec ses frères et sœurs de la cité de Louze. Seul l'amour de sa communauté pouvait expliquer un tel sacrifice. Il faut également souligner qu'il était toujours fier de parler sa langue Kikongo chaque fois qu'il en avait l'occasion, particulièrement quand il était parmi les siens. Il était vraiment l'inverse de son poste de nom Lulendo. Pour cela, François Lulendo Defao mérite de reposer sur la terre de ses ancêtres, la terre Congo, afin de fusionner son esprit à ceux de nos aïeux pour produire d'autres Defao. Patriote, Defao est revenu une première fois au pays pour chanter et soutenir le franc congolais, la monnaie nationale. Une seconde fois, il a offert sa voix pour réarmer moralement notre peuple face à l'agression extérieure contre notre pays. La dernière et la troisième raison consécutive du reste à la deuxième est la valeur hautement éducative de ces chansons. Toutes les chansons de François Matumona étaient riches d'enseignements. Elles véhiculaient toujours une leçon. À titre d'exemple, la fidélité au premier amour dans Amour scolaire. Je vais couper, oui. Ce souci d'éduquer par la chanson explique aussi sans doute l'absence des paroles ou des cris obscènes dans ces chansons. Il poussait toujours dans un registre artistique acceptable pour toutes les couches sociales, ce qui fait de lui une véritable exception dans une société où l'obscénité et la musique vont presque toujours de peine. Ça, c'est la dernière page. Il était aussi convaincu que la musique, cet art considéré dans notre société comme le refuge des rébus et des délinquants, et dont on a longtemps dit qu'il s'était transformé en un opium, une arme de destruction massive face aux défis et aux urgences de la libération et d'une destinée voulue et pensée, pouvait constituer un canal de transmission des valeurs morales et sociales, socle d'une société bien ordonnée. On ne donne que ce que l'on est, et on n'est que ce que l'on a vécu dans son milieu familial et son environnement social. François Matumona Lulendo Defao a vécu et véhiculé par son art ses valeurs cultivées dans sa famille et dans son environnement socio-culturel, recherchant un beau qui soit véritablement la splendeur du bien et du vrai. Cher François Matumona Lulendo Defao, en ce moment où nous te rendons les derniers hommages, nous, tes frères et sœurs de la communauté Congo, dont tu as été un des fils et un précieux don à la nation congolaise et à l'Afrique, voulons te dire combien nous sommes fiers de toi, de ta vie et de ton œuvre, qui restera à jamais gravée dans le riche patrimoine culturel de la République démocratique du Congo, de l'Afrique et de l'humanité. Tu avais reçu des talents, tu les as fructifiés pour apporter la joie à tes frères et sœurs et pour les édifier par tes conseils et ton témoignage de vie. Tu as été un serviteur bon et fidèle. Puisses-tu désormais communier à la joie du Maître aux côtés de nos véritables ancêtres qui ont, comme toi, œuvré au triomphe du beau, du vrai et du bien. Je vous remercie. Merci, honorable. L'Umico, très rapidement, pour son mot de circonstance, qui sera suivi par le discours de son Excellence Madame le ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Et puis, le Premier ministre prendra congé. Nous allons continuer avec le dépôt de nos gerbes de fleurs. Et nous n'oublions pas que le Big
stars vont nous accompagner après cela. Le micro, le président Adios Alemba. Merci à tout le monde. Monsieur de FAO, Géné, général de FAO, j'ai manqué les mots. Nous avons grandi ensemble. Ce n'est pas votre famille biologique qui vous manque. Nous tous, les artistes. Afrique, de FAO, Fort River. Tu es parti, mais tu es là toujours. Nous t'oublions jamais. Et je vais demander aux autorités, les gens qui nous dirigent, son Excellence, Président de la République, son Excellence, Premier ministre, essayez un peu de voir comment les artistes, vos artistes qui commencent à partir à l'étranger, parce que en Europe aujourd'hui, vraiment, essayez un peu de voir. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à votre porte quémander, enterrer nos artistes. Pendant qu'on a des millions dans votre caisse, essayez un peu de voir, de honorer nos droits. Je pense, j'ai tout dit. Merci. Merci à Dieu Selimba. Nous appelons son Excellence, Madame le ministre de la Culture, pour prononcer son mot de circonstance et son discours, son non-raison funèbre. Je vais demander à la presse de laisser le chant de la RTNC, s'il vous plaît. Le chant de la RTNC. Katundu Fura yende alingisika kozwa maloba na lolenge ya ye zali mokambi mingi penza ya balanga nze botoko ya artiste banso ya Congo démocratique sika alingi kozwa maloba ya koloba na tina na bopesa limemia kutembola mingi penza alanga nze monene oyo atiki biso général de FAO matumona oyo awaki. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, honorables députés nationaux et sénateurs, Excellence, ministre, membre du gouvernement, chers collègues, Excellence, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien chers frères et sœurs, à l'occasion de cette adresse, vous me concéderez d'emblée de dire d'abord un mot de remerciement au président de la République, chef de l'État, et au Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'attention et la diligence qu'ils ont voulu accorder à mon ministère, notre ministère, au sujet de cet événement triste qui nous réunit. Car, aussitôt, je leur annoncé le décès de l'artiste Matumona Lulendo, le général, ce triste jour, le 27 décembre 2021, la décision a été immédiate de faire de cette infortune une cause du gouvernement que le Premier ministre représente ici présent, et maintenant, au nom de qui j'adresse actuellement cette parole et que je désire être de condoléances et de réconfort. La famille a perdu, les amis, les collègues, les mélomanes ont perdu. L'État congolais a perdu l'un de nos meilleurs ambassadeurs culturels dans les pays frères d'Afrique, qui de fait a pas mal sillonné, parce qu'il a sonné pratiquement le monde entier. Puisse son âme reposer en paix auprès du Père éternel. Je vous invite à observer une minute de silence avant que je ne continue avec mon propos.
Bukavu soir Takima. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, pas plus tard qu'hier, même ici où nous exposons les corps de notre frère, j'écoutais encore les derniers hommages du titre « Unico pleure des FAO ». Dans ce titre, Bozi Boziana nous livre les récits des derniers jours de celui-ci, avec qui il venait d'être à Abidjan avant que leur chemin ne se diverge. Il disait, je cite, « Djene, Djene de Fao », commençait-il dans la chanson. « Tozalaki na yo na Abidjan, tole, tomeli, tosakani, et toyembi, olobaki nanga, vieux, nazwi kope, nazokende Cameroun, mais biso tozongi, yo ozongi te. » Passy. Fin de citation. Triste réalité, vraiment. De fait, immédiatement, après Abidjan, Defao s'est rendu à Douala, où il a même tenté de livrer un concert, mais bien difficilement, car sa santé venait de se dégrader brusquement. L'inattendu arriva le 27 décembre 2021, à 3 jours de son 73e anniversaire, dans la surprise et la consternation générale. Consternation qui fut d'autant plus surprenante que discrète par sa manière de vivre. Defao était en plus un homme de paix et de consensus, qualité qui lui a attiré la sympathie de multitudes d'ici et d'ailleurs. Il faut écouter à ce sujet les récents témoignages de Pépé Feli Manouakou, qui vient de sa mémoire tout récemment un agréable hommage instrumental recoupé de témoignages. Nous y voyons les jeunes Defao venant d'Inkisi en 1981 et relevant au public chinois et national son timbre exceptionnel, ses pas gracieux, son talent acrobatique à travers le grand Zaïko Wawa, avant qu'avec l'âge, il se détermine à intégrer le Shock Star de Bozi Boziana pour monter après son propre groupe musical, le Big Stars, dont le nom dévoile toute l'ambition. Ici, n'étant pas le lieu de dresser la biographie de l'artiste, je me dois quand même de revenir une fois encore sur son sac, qui malheureusement, souvent, miné par des polémiques sans élévation. Le caractère pudique et éducatif de ces textes n'échappe pas non plus à personne. À ce sujet, il serait bien édifiant de réécouter pour mémoire Damien, Famille Kikuta, Itachi, pourquoi pas, Amour scolaire, et tant d'autres titres de l'artiste que vous connaissez et que nous connaissons tous. Ces qualités évoquées ont valu à Defao d'être un grand frère admiré des plus jeunes. Je pense ici à toute l'affliction que j'ai pu lire sur le visage de Montana Kamenga, par exemple, et un petit frère adopté par beaucoup de grands artistes confirmés qui n'ont pas hésité de partager joie, repas, gâteaux avec lui. Ainsi, Defao chanta avec Wemba, Thérèse Mémoire, et dont la mort est relativement semblable à la sienne. Mais aussi il a chanté avec Kofi Olomide, avec Pepe Kale, avec Biliabel, Carlito, Debaba, Bozi Boziana, évidemment en tant que d'autres grands artistes d'ici et d'ailleurs. Tandis que nous nous préparons à aller déposer sa dépouille là où elle reposera désormais parmi d'autres de nos grands artistes, permettez-moi de nouveau d'adresser à sa mémoire nos hommages les plus appuyés. Je réitère ma reconnaissance au président de la République et chef de l'État et au Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'appui qu'ils ont décidé d'apporter à cet événement si lourd à travers mon ministère,
Et je n'oublie pas l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, son Excellence, Monsieur le ministre des Médias et son Excellence, le gouverneur de la province de Kinshasa. Ici, je voudrais aussi dire merci aux députés honorables nationaux et provinciaux natifs d'Inkisi qui ont facilité au maximum nos approches, au départ divergents, des modalités de ces événements avec la famille du regretté. À toute la grande famille des DFAO, ici et à l'étranger, je dis toute ma compassion et mes condoléances. Tout en la félicitant pour le sens du dialogue et du dépassement dont je suis personnellement témoin, je voudrais que vous reconnaissiez que vous aviez un fils digne. Aux artistes musiciens et aux sapeurs, je rappelle qu'un vrai artiste ne meurt pas. Merci d'être une consolation pour cette assemblée éplorée et de continuer à faire vivre la mémoire de votre père, de vos œuvres présentes comme vous le faites et à venir comme vous les ferez. À tous ceux qui ont pris une part active pour le préparatif de ces funérailles de notre frère, diplomates, compatriotes et artistes, à vous, les acteurs des médias, je réitère mes remerciements et mes encouragements, ainsi que nos exhortations à la méditation, à la discipline et à l'ordre, qui sont également autant de manières pour manifester notre amour et notre respect au regretté Matumona Lulwendo Defao, général de la musique congolaise. Artiste, repose en paix. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre Catherine Katungu-Fora, pour son oraison funèbre, son discours. Dans un instant, nous avons laissé le Premier ministre partir et nous allons déposer nos gerbes de fleurs. Il y a la famille de Defao qui est venue de la Suisse, qui a un petit mot à dire. Merci à tous et à toutes. Au nom de la famille Liengo, je viens pleurer mon cousin Defao. Je me nomme Micheline, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec mes enfants. Ce n'est pas parce que Ya François est décédé que je veux dire que c'était un homme humble, un homme de bon cœur et un grand cœur. Mais non, je dirais, à l'âge de 15 ans, je me rappelle encore, c'était à la gare centrale en ville. Je l'ai vu passer avec Montana et je l'ai appelé. Ya François, il ne m'a pas vu. Après, quand il est venu vers moi, et je lui ai dit, Nakofunda na maman. Et parce qu'il a appelé ma maman, Maman Leki. Et après 2 jours, Ya François s'est présenté chez nous à Bandal pour parler avec ma maman parce que je lui avais dit que Nakofunda yo pas ya maman. Et depuis ce jour-là, vraiment, je le prenais autrement parce qu'en son azalaki yaya moko alingaki kimia, azalaki na polémique. Même quand il venait en Suisse, on a passé des bons moments avec mes enfants, on a préparé à manger. Ya François, je suis venue pour te rendre hommage avec mes enfants. Ya François, va en paix. Soki bokutana kasi bokutani na ba mama tulutu. Kende malamu yaya. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci. Les pleurs et larmes de la Suisse en face du cercueil zinc de Defao. Merci. Le président Nyoka Longo de la Sokoda est là aussi avec sa gerbe de fleurs. Le président
président Kofi Olomide aussi avec sa gerbe de fleurs. Nous avons le président de tout le monde à l'époque, Verkis Kiamangwana, qui est là avec sa gerbe de fleurs. Le roi de la forêt, Werason, qui a sa gerbe de fleurs pour le général de la musique congolaise. Ferregola également s'est annoncé. Adolphe Dominguez. Redi le général de FAO matondo mingi bana etika Congo central balandio na mawa oyo kabolo na bango matondo mingi na yo ya solo to zali kokoba sika grand mopao Kofi Olomide ye wana azali koya kotikela moninga wa ye général de FAO dibokeli ambe ya solo olandaki maloba ya Kofi Olomide oyo atalisaki pasi oyo moninga wa bango général de FAO atiki okati ya mitema ya bango na yango ayesika na libokeli ya mbe kotalisa kopesa mbote ya suka na général de FAO wana Kofi Olomide atiki libokeli ya mbe ya ye na pasi na motema kolandisa pe balanga ndebo basusu bazali koleka po ya kotika maboke mambe masoma na kotalisa ete boka bwani ezali penza pasi kasi lokoko ko bakala poto te artiste ne meurt pas de FAO akei kasi bilembo ya ye na mosa oye asalaki kotika la libera o mabele na ekolo Congo démocratique o bikolo biike bia mokili mwa Afrika bisika ye azalaka kobeta mindule pe alakisaki bilenge lolenge ya bobeti mindule awakati ekolo ya biso. On va déposer sa gerbe de fleurs. Nous avons vu Kofi Olomide qui est passé pour déposer sa gerbe de fleurs. On attend donc Verkis Kiamangwana Mateta, Werason, puis Adolphe Dominguez, Ferregola et les autres Redi Amissi également. C'est Jules Sana. Mais ça, c'est la délégation donc, des Congolais vivant en Afrique de l'Est, Kenya, qui va déposer sa gerbe de fleurs. Un instant. Ya solo wivin diata tozali se kokota na milulu ya botiki maboke mambe wana tomoni limpingali ya bato baike bakoleka kotika maboke mambe mabango nazala bayeba uti obiko bya mokili mwa Afrika bayeba uti awa nguma mokondi Kinshasa o etuka ya Congo central bisika biso nazali koya kotika maboke mambe ya solo tokondo na bino ete général de FAO ye bandaki mindule azalaki na ino na mibu Zomina Msambo wana tomoni Ngiama Makanda Werason le roi de la forêt ye polokola ayekotika libokeli ya mbele aye balanga nzembo banso ekolo Congo démocratique miso mateli pinzoli o miso bazali kolela moninga bango général de FAO oyo awei tiki bato banso na pasi na mitema basolo balanga nzembo bazali na mawa mingi pambate na komona mosala oyo de FAO général de FAO asali kati ekolo ya biso ngonga ekokaki nano te mpona kotika biso kasi okola nzambe yende yazali kolongonga yende yazali kosimba bomo ya bato banso maboko na ye ye asepelaki kozwa molimo ya nkondo lulendo batumona alias général de FAO oyo auti kotika biso evindiata kolobi boni ya bantu nyonso topesa ni mbote ya suka yo vandaka ntango ya Noel Ngiama Makanda Werason bikisaka kata ya fololo ya mbala ya Redi Amissi kabati metala ni ma TG ya RTNC ya ndina sikalibokeli ya mbe ya hivi ya yani pigenge Kongo ya tele kabe kusabikisa kata ya fololo mami mambweni ina pi Jean-Marie Kasamba vandaka na Redi Amissi nikintwadi Redi Amissi tete vandaka kata ya fololo awa Jean-Marie Kasamba bampanya lisolo yoke kima ya kunwani na ve kupesa mbote ya suka yina Ferregola mekwenda mpi kubikisa nkata ya fololo na mkulutu mbuta tata yaya noko général de FAO matumona anikele mpena mosi ya kimfuka ya Cameroun ine mpemekele mosi ya mezinga mingi na FAO na ntangu wani belaka na Cameroun bakodaka kintwadi na yandi ameko na Cameroun tia bebela bakondaka na l'hôpitalo wapi amena tayani bebo mekusa avion mosi na kubikisa nkata ya polo ina ntangu ya ba nani ba mbwata kumbatululu ntili babo kila bao badani ba saper ba umpeme bikisa nkata ya polo na bao ya teleka nyoka longo wa ina nyoka longo
les alentours. Nkata ya fololo na yani, mpamba vert, nkati peke ntwadisi ya Sokoda, nyoka longo, ntwadisi ya Sokoda. Ani mepana bikisa nkata ya fololo bonso pe mosi imbidi ya bara ya Kongo. Kama vipi tuzuza bazaiko, zaiko langa meni ngisaba mingi bana hisi. Na bankunga mingi mukonga koba yandi amekusa bikisa beto nkata ya fololo na General de Fao yazo na tubati atakwa mefwa ni yimbu na kimvuka zaiko langa bantu kika na kutukulana na mpamba betu na ntango ya kubikisa nkata ya fololo na kukabula mpasi na yame bikisa beto kile kimvuka pibome bokile kimvuka ya bantu ya Kenya babe katuka na Kenya wala kimfumu ya Nairobi babe katuka kuna bage kuisa kubikisa nkata ya fololo na kukabula mpasi na bana ya Kongo yazo tuba kuwaka na mbote kele ni sebeto na yensi ya Kenya ntango yame kuma yasolo ndeko mvinzi ata tolingai kobeta mwa libanga pona ekolo Kenya General de Fao ye avandi na ekolo Kenya mibu tukumi bale na moko tolingo bata lekisi tango molai kuna ekolo Kenya na yango bambota ma ekolo ena bamonoki manso oya saki okati ekolo ya bango bakokai kokanga motema te bazanga na milulumi ya bokundi nzoto ya General de Fao dio donné yango ba yebisa ba imbo. Oui, voilà, la délégation des Congolais vivant en Afrique de l'Est, particulièrement ceux du Kenya, sont arrivés parce qu'il n'y a pas seulement ceux du Kenya, il y a aussi ceux de l'Ouganda et de la Tanzanie pour venir ici. Et cette délégation, comme je l'avais dit, est conduite par M. Peter Mamba et Jules Sana, qui est un sujet congolais qui a aidé De Fao à pouvoir populariser la musique congolaise moderne en Afrique de l'Est avant que ce dernier ne puisse décider de s'installer à Nairobi au Kenya. Donc voilà, le dépôt de gerbes de fleurs va se poursuivre. Pendant ce temps, l'orchestre Big Stars agrémente cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Tango ya pasi General de Fao uletu matumona atiki bana ya Kongo na sona kaboke mabulu pesama ayembi to Kongo de l'Afrique oyo bazali kolela moninga wa bango kei atiki bango na pasi na motema kasi balobi ete artiste akufaka kasi misalamu ya ye ekokufaka te misalamu ya ye mikotikalaka ezala na ezala na asalaki ya solo artiste General de Fao makomona lolego azali moko ya bato oyo atombolaki rumba République démocratique ya Congo kalaka rumba lelo ngomba ya UNESCO etie yango na etika ya liboso mpona ekolo Congo démocratique ekolo ya biso ezilo kumu ekolo ya biso etombwami lisuka ya ekolo etomboli banengo ya ekolo ya biso ngomba ya UNESCO esalaki ete etombola ekolo Congo démocratique etia ekolo Congo démocratique esika ya yambo na rumba congolaise bato basalaka ete rumba wana etombwama ezali bato lokola ba General de Fao lolendo matomona wana ezali bayidi bota bato bakolela basi oyo ezali kosala bango na motema basi oyo ezali kosala bango na kobungisa ndeko ya bango wana ezali kolela ezali bongo ndeko ya De Fao ndeko ya mwasi oyo awuti okolo ya bapaya e ayaki soko ya koya kolela ndeko ya ye pamba te basi ezali na kokabwana basi ezali na komona ndeko na yo tozalaki na ye azali lisusu te mpe kokomona ye lisusu te na yango ayaki kokabola mawa kolela ndeko ya ye kopesa ye bota ya suka nyonso wana bokolanda bokomona na bilili ezali libota ya fondo général lolenge batomona De Fao oyo atiki biso na ntango biso tokolela ayo kwa mokili Kinshasa babotanga ya etuka ya Congo Central bazomi ya Kisambu na Mboma na Mwanda na Mbanza Ngungu mpai biso bango mpe bakolela De Fao pamba te azalaki moko ya bana ya mbotama ya etuka ena ya Congo Central. C'est-à-dire l'union des musiciens du Congo. Après Kimambe bongo moto ya kotika liboke liambe ezali bongo jibe mpia na papa chéri oya uti sika kokotsa makolo maye awa na musée national yepe aye kotika liboke liambe aye kotalisa mpasi oyo azali na yango na motema na kobungisa alanga nzembo General De Fao
lulendu batumona oyo atikaki biso uta omi atuku mbali na sambo sanza ya zomi na ibale mobu koto ibale na tuku ibale na yoko kuna ngumba Douala mingi penza oyo ekolo Cameroun yaki ekolo ya biso na nzela loyembo ye alekaki na baorkestre ndenge na ndenge grand zaiko wawa zaiko langalanga pe aiko kila yeboko Big Star wape pai azalaki kusala musala moye ya encadre bilenge na orchestre ya Big Star. Tele ya bongo sika sima ya kopesa lokumu ndenge na ndenge talaka yango ekomi kokende kuna au nécropole entre terre et ciel okomine ya nsele balanga nzembo bayebi loyembo na balbum nyonso oyo général de Fao asalaki awa bokati ekolo ya biso ya solo nzembo tokoyoka sika ebengami na biso ya mikuli mwa Afrika tika nzambe ayamba molimo moye pe apemisa ye oboka ye yaki ya Dieu donné. Merci beaucoup Mami Maboni. Voilà, donc là, c'est le corps du général de Fao Matomona qui quitte le musée national de la République démocratique du Congo pour Likinga, de Biboli, de Lutumba de Manuel Simaro. C'est dans la cité des artistes à la nécropole entre terre et ciel de la CD. Le Fao Matomona, adieu. Le Fao Matomona, reposez pour en paix. Le phénomène, aussi bien congolais qu'africain, ne vous oublieront jamais parce que l'artiste ne meurt jamais. L'artiste continue à vivre grâce à ses œuvres. Voilà, donc nous l'avons dit là, c'est Madame la ministre de la Culture et des Arts, la dynamique Catherine Katungufura qui a salué pour la dernière fois la dépouille mortelle de l'artiste. Matondo wana ilongwa kibiso na musée national tobandi ko se diriger vers nécropole pour que nous ressources nzoto ya général de Fao nzoto ni sike ko pemela pour na libela kasi ba artiste moi mingi penza batikalaki mingi penza teto zaki to salaki na bango route ensemble ba auto komaki na bango zali parmi moko nanu ya ba petit ya baleki oyo penza ta mulai akomaki penza mwana na musala ezalaki ndeko na biso Montana Kamenga sommet de sommet oboyebie tant to komaki kuna ozo sentir que muto azalaki lokola yeti akomi nécropole mais aso kokate ko komesika bazo kitsanzoto atele musika kotala yebo zo mona ke muto azalaki na émotion zo yebati alali azo lota to lolenge kani. Parmi les artistes autres, qui n'ont pas ensemble pour nous reconnaître le général de Fao, tout le monde Félix Wazie Kwazalaki, Kakanenga Lobek Yaoutaki, uniquement Europe pour n'aller à Matanga. Tout le monde qui paie les sous Adolphe Dominguez, il n'est pas Zalaki, tout le monde qui paie animateur, animateur Eclipse, tout le monde qui paie les sous Ndekonabiso Kabose, bon, artiste Oyoyo. Tokomaki na bango ti nete ni kuna ya cimetière nde soki bilili ezali penza commentaire kozala mingi te bomona lolenge kani elekanaki na eteni ya cimetière kuna ya nécropole epai wapi tozongisaki nzoto ya général de Fao.
sans s'attarder sur les drames qu'ils nous infligent et sans les soupçonner. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux espérer, prie. Mais de grâce, ne cherche pas de coupable là où tu ne trouves pas de sens à ta douleur. Fin de citation d'après Yasmina Kadra, un écrivain algérien dans les hirondelles de Kaboul. Chers amis, il me revient l'honneur de vous rendre ici, chers de FAO, à la nécropole de Kinshasa, devant toute votre famille. Il me revient l'honneur de vous rendre l'ultime hommage au nom de la nation que vous avez servie par la musique et de tous les mélomanes présents en ce lieu, dit place de l'éternité à la nécropole éteinte. Nous voici tous, ici aujourd'hui, amis et parents éplorés. Nous voici recueillis devant sa dépouille pour lui rendre des hommages solennels. Mesdames et messieurs, appelés par les circonstances au redoutable devoir que celui qui me porte à prononcer l'éloge funèbre de ce grand musicien, je dois sans doute regretter de n'avoir pas reçu du ciel les mêmes talents que lui. Et en communion de partage avec autour de sa famille, ses amis et connaissances qui l'accompagnaient ici à la nécropole, toute l'équipe de la nécropole, ses partenaires dans l'hôtel de ville et la Croix-Rouge, se joignent à moi pour vous présenter les sincères condoléances et vous offrir tant soit peu le réconfort moral par la mobilisation du personnel à cette cérémonie empreinte de dignité et d'humilité, au cours de laquelle toutes les émotions devront librement et spontanément s'exprimer. Chers amis, de son histoire de vie qui vient de fermer, nous retiendrons que l'artiste musicien de FAO, de son vrai nom, Matumona Lulendo François, tire ses origines de la lignée parentale de papa Lukebena Notoni Lulendo et de maman Monangongala Thérèse, venait du village de Salidiki Sanga, secteur des filles du Malène, territoire de Madim, dans la belle province maritime du Congo central. Ayant vu les jours un certain jeudi 31 décembre 1959, ici à Kinshasa, et voilà qu'après 62 ans de vie sur terre, encore jeune, car, comme disait Hergé, la jeunesse va de 7 à 77 ans, et voilà que des FAO nous quitte à 62 ans. Et c'est là, le lundi 27 décembre 2021, à Douala, au Cameroun, loin de ces terres ancestrales, laissant derrière lui famille et proches dans l'angoisse à cause de ces décès. Au nom de toute l'équipe de la nécropole, qui m'accompagne ce jour, les partenaires dans l'hôtel de ville et la Croix-Rouge, nous référons à vos familles, amis, mélomanes, les condoléances les plus sincères. Et au nom du président de notre conseil d'administration, nous offrons ce chèvre de fleurs pour honorer la mémoire de notre artiste musicien Matumona François Lulendo de FAO. Maintenant que cette cérémonie tout à sa fin, que la séparation physique avec l'activité de volonté de pôle dans notre pouvoir, nous allons devoir rendre compte de ces corps physiques tout en nous rappellant, chers amis. Merci, chers amis, voilà. J'aimerais d'abord que vous puissiez respecter la famille du défunt. C'est la famille qui sera juste derrière les cordiales.
et les autres suivront dans le respect de ces lois. Et au nom de tous les partenaires, nous Pardon, excuse. Ne faut pas imaginer. S'il vous plaît. C'est la surprise à l'image. Non, stop. Simba. 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 La mère de notre très cher frère de Fao. Maintenant, nous allons confier son corps à la terre. Nous ferons d'abord la descente. Ensuite, la parole sera accordée à un membre de la famille pour un dernier mot, puis au pasteur ou à quelqu'un qui est inspiré pour une courte prière. Une fois descendu dans les caveaux, on n'y met que des fleurs naturelles, pas des fleurs artificielles, ni des vieilles habits pour la conservation du cercueil et de son corps. Les travaux de la dalle prendra 45 minutes. Si la famille veut, elle peut laisser des témoins pour assister aux travaux. Aucun contrat, faites-nous confiance, vous rentrez et nous allons rester faire. Équipe et tête position. Éternel Dieu, son commissaire, le baptême.
général ozalaki na Luanda tosolaki oyo tosololaki eza mokano ya Nzambe moto akoboya yango azali te tozalaki na likambo na motu te nayebi te na biso tozali awa moto moko asepeli koya kotika yo aza te eza mokano ya Nzambe biso nyonso nakati ya motuka oyo na kati ya bisi oyo bino ekomi arena yo yo kiti biso mpe tokolanda Nzambe aza molimo opema na kinya siko okei ezala na lokumu na Nzambe soki eza mpona moto ya mokili kolo emo aza lokumu mingi akolobesa oyo amoni ke defa aza na eloko na ye to na niongo na ye tofungola ye nzela akenda mpe moto akimi biso tozali awa moto asepeli koya kotika defa aza te tofungole motema akende kopema na kimi mingi akolobesa te ozongisika komepa Nzambe. Merci doyen, merci. Merci doyen, merci doyen, le bien. Les problèmes que. S'il vous plaît. Alors, les engages bien finis. On a outil Paris, on a vu les lots. On a mon yoko tout. Si na telemi pembe no bona moni yo mutute OK mais eloko na koloba kaka soki ningo bela ki boye o presa la maladie normale ko bela ki OK ezamba za lokumu mais soki ezalaki mutu bien batu basala sima makambo yo batu ezoye bana na bakolanda yo ça c'est sûr que bakolanda yo parole d'honneur ni on le verra c'est ma les abanco oh Dieu ah, des femmes, on m'a passé, on remplace un nani, des fois, on remplace des femmes. Ah, c'est quoi? Président. Ok. Oui, des fois, on a des yozotika. On a des Congo, ils étaient otiqués d'ailleurs, on a eu aussi. Chirac, mon père, mon mère, dernière fois que j'allais dans Lausanne, on était en 2006. J'ai été au Amérique, au Kenya, j'ai envoyé Paris, sur le lit. On le dit que 5e botika bien, et ça je m'attendais que vous ayez surprise pour te rendre hommage avec l'idée que comme théologien, c'est que ça merci beaucoup. Donc, alors on le met à tête tout. Merci des femmes.
Merci les grands potes qui levaient des fois, on allait représenter Johnny Augusto Passeport Rouge. J'espère à partir à Paris, Banolande Bazo les Lamakasi. Albi, Aléli Otina Lilita, Alema Kioté. J'espère carrière Nao Zalaki toujours naïe. Les grands producteurs à soutenir à 100%. Les loyaux, ceux qui m'ont dit qu'on s'entraîne à représenter parce que Azalaki n'a des biches, que la dernière Tina Katia Lilita. Mais que ton âme repose en paix, au tigre biso boulot, tigre sur l'autre, en qui va la Katia Mokamolo. Mais que tout le monde n'a pas beaucoup bon Azalia à monstre, pour assez de mise derrière la musique n'a pas de Katia Congo. La petite méthode on a vu toujours ce maladie. On a beaucoup de petite. Comment dire là où il y a qui les gens sont tout Hollandais. Mais à qui ne la malam puis nous ambassadeurs ni n'entendent pas. C'est bon. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Oh ma femme ma maison la yasuka. Oh yeah. Ça va passer. La promesse on peut ça gagner. Bah pas. Aïe abaté. C'est un problème. Allez-y. Oui, Baninga Bayete, Basuka va contre. Voilà. Donc, là, là, parce que vous avez la relation de souci. D'abord, et puis Paris, là, à partir de ça, ça n'a pas de cimetière. Donc, on est expliquant aux alatés. Donc, on a eu parce que. D'ailleurs, parce que ça vient de Colombo. Aujourd'hui, on a un bon déco. On n'a pas si mine. Voilà. Donc, on a allé. Alors, bah, souvenir, nous cause à Nengo, na général de FAO, et puis est-ce qu'il arrive qu'il na carrière na yé en vie, bon, yembara na épée ensemble, tonzembo moko, topé ya participera contribuer à na banzembo yo yemba to pour contribuer à banzembo ya yemba. Non, tu as chance on a été. Il y a aussi la retournement bien featuring. Mais tout ça là va playback ensemble. Tout ça là va comme belé ensemble. Mais le logo où ils ont touché général de FAO Mingi. Tant où ils allaient na Kenya. Si on a sali émission dans un ça comme on a été. Juste après émission on a bien ngai le belinga les sous vraiment. Habitant na zoba makamagobina mais ayot. Tata soba comme nani. Toujours c'est cannabis. Tina ninga komaki. Tant aux na Kenya na kutana na deux fois. Tant on a été souvent avec ça, donc on a ce qu'on a très souvent. Donc on a perdu vraiment. Ngaï n'a pas la collègue à Moussalate, on a perdu des idoles. On a des fanatiques, on a en tant que fan. On a été que pour tout ça, la Moussala m'a voté. Il y a un peu de goût, il y a Moussala Oyo. Il y a un bon aspect. Il faut y avoir bina. Donc on n'a pas si mingi. On n'a pas si mingi pour nous perdre les femmes. Mingi za so leader akufi orchestre pe kufa ka leo des fois qui atiki ba musicien okolo ba bangoni ningo lobi mingi za la bongo siko to changer monde ni moi ko changer ngo ezate pepe kala kenda ki omona orchestre tikala kite loam tabulei ba komona so minene ya mboka la biso donc ezandingo wana eza bongo donc na dit que Big Star vous en a cité. Voilà. Dans l'orchestre, vous avez dit que vous allez continuer. Donc, là, il y a Papa de Toumba. Vous avez dit que c'est Manongo. Vous comprendre les gars. Voilà. Population Congo centrale est belée. Parce qu'on a la disparition des forts, donc on les a pertes et manquassées. Oui, c'est ça, c'est normal. Parce que l'artiste, ils ont passé leur séjour dans les Ming. Dans la province, ils alliés. Donc, il y a un pas si on a sensibilité comme ça. Ils vont souffrir parce que mon ibiso artiste muso mona so balobino kobeta par exemple na kulungo ngozo mona minage est-ce que tel a bien ça kuna est-ce qu'il y a zo qui peut makamona te avant on a simplement na bato donc il connaît il a touché ma mise voilà merci beaucoup merci pourquoi bongo artiste monen moko ya artiste mboka na biso ka bosembo te na biso mbote papa tomoni bino a bo accompagner général de FAO bozali moko ya baleki puis moko pe ya petit bozali pene na eti na suka na yi oye kotika ye awa nini ko kotalisa mokili mobimba o passe batikali nango pona liwa général de FAO il faut que nous sommes des humains tobotama ki potokufa baliwa juste ezali injuste pezali moto abotami amso tanto alingaka kufa alinga kufa amso tanto na 2000 soki combien amso akufi na ngonga oyo ya ko akana ko kufa te baliwa bongo pezali donc ngana roloba
regrets à mingi parce que général des fois c'est pas le moment pour aller voir nae parce que ne musala il fallait la zonga les jours à zokende avec un zitaki a raté vol et quelques jours après accueilli a commis qu'on a malaise juillet a ninga otika biso donc ngana rolo ba troté et moi que liwa c'est naturel souvenir ata obatami mais rolando kaka souvenir eza souvenir ni ya makasi otika nyango ndenga nazaka boselelo parce que bon en sala 10 ans na Big Star 10 ans l'orchestre nous sur l'équipe après Big Star nazwaki coaching moko quelque part ayebisaki nga fozalaka na détermination na vie et puis convité mokibi l'hôtel ba polémique nipesa na travail naozomona ki nalobaki naozala neti na soka nde na ye koexiste pe otika na adresse nasika matona merci kaka ndenge mokonzi banganga ngunza alobaka botosi na bawei na bamboka na biso ezalaka te me kasi ya mwa moke ya respect ya bamort tomoni yango awa bopeto akei obozomona awa toza na kati pete ya cimetière bacimetière na biso ekoma basomo otali cimetière boye ozwi na bobangi mokonzi ya bangunza te yaka yango moto soki akufi akomaka nani na bomo ya bato nzoto ya moto ndeko atikela bino nzoto bokoki kokino kobwaka yango te mpo na libela nzoto ya moto ekomaka sacré ntango moto atikaka biso yango bomoni bacimetière ya bamindele meme ya ba 1800 ezali bacimetière ya mindele ya ba première guerre mondiale ezali ya deuxième guerre mondiale ezali mais biso ozalaka na badifficulté okundaki ndeko meme na 2005 mpo omona nzoto ya ndeko mokonzi ya bangunza alembi te na koteya kolakisa moto soki akufi lolenge kani bokoki koboma nzoto na ye abandaki mpe ezaleli wana boyebi vuvamu lisanga ya futuka fana pambu vidila ndenge abombaka banzoto ya bandeko na ye ya baebanso baparticipe na etumba ya sango lobiko loposo moyindo eza mpe moko ya liteya oyo tokonfirme mateya ya mokonzi ya bangunza mokonzi ya banganga ngunza fumukusu ke mozala pana na ngola awawa botala ordre oyo ezali awawa soki pe na mikolo ekoya eke botama na kati ya bamikili nyonso ya bayindo na babikinda nyonso ya bayindo to pe na bacimetière nyonso ya bayindo ekozala malamu to esukilela kaka awa baloba awa mpo eza ya bata mbongo ya babola te ozala moto ya se ozala moto ya likolo ozala moto ya katikati biso nyonso esengeli banzoto na biso toyeba kobatela yango epai wapi toye kotika général defao nzoto na ye kofanda awa mpona libela baebanso bazomina mokili mobimba na ntina ete soki balingi baya korendre lisusu bahommage bakobana yo kotalela ye awawa nde bozomona mpe babilili ya baartiste mpe mosusu ndakisa papa wemba papa lutumba tabulei ebele mpena ya baartiste mo ebele
banzoto na bango evandi pe awawa nde biso pe vom télévision to tikala ki simate na tina ete ko rendre général des FAO ba hommage na ye lokola boyebi ete azalaki moko ya baptiste oyo tanga azalaki na bombo ya pusanaki pembeni ya mokonzi ya bangunza fumukusu kia mzala pana na ngola epai wapi nzembo na ye oyo elamusa pe ba makanisi ya bayindu ebele bandeko na régie kutu bakosunga biso bokoyoka pe bestre ya banzembo yango ndete komi biso awa wa so benda biso suka tito ko kende ndete ko senga pe na bandeko na biso na nzela ya caméra tata futila soki to ko kende pe ko visiter betene pe mosusu na compte ya Vuvam télévision awa to komi ne to daxaki tata isaki bino epai wapi to tiki papa na biso de fao mokili mobimba oyo kozana ko saba bana boya ko dakune ya suka epai nzoto na ye ezwamine awa papa de fao pas né à Yokana qui n'a bino Vuvam télévision à Kolakisa bino bandeli ou ta général des fois tika kibiso bomoni ba imaginer que tu dis na libulu a tozali pas papa wemba zali moko alanga nzembo o penza mokonzi banganga ngunza fumukusu ke muzala pana na ngola beta pe lisolo na mingi kolandela mission o pe azalaka na ngayelaka na mokili mission na ezalaka ya kolamusa etenia jeunesse biso to ko juger moto te biso to ko lobate soki ndenge nini wana ezali mission tata mokela tindela ki tata mokeli ne muta kotangelela akokisaki to akokisaki te biso zakaka liboso wa to lakisa mokili mobimba esika papa wemba nzoto na etikama ba o nyonso bakozaka na posa na mikolo ko yeba ko linga ko rendre ba visite ba koyande awawa ye azali en face azali pene na général des FAO kaka na compte ya Vuvam télévision awa pe komi liboso ya sika batika nzoto ya papa la biso liyolo batele bayebi baza ba voisin na papa wemba zo awa nde na sente awa nde sika batika banzoto batebele obino boyebi awa epai papa liyolo kaka na compte papa liyolo awa nde oyebi arrêta on tokendaka bamatadi libala tokendaka baipele so towuti rompwenga ba oyo togangaka oyo tolobaka are liyolo bana biso nde ye aute kotika biso na bango nde bazongisango nde awa topemisango nde awa tozali epai ya papa Lutumba Simaro oyo abotamaka le 19 3e mois to pe le 19 mars 1938 pe azongisaki molimo ne pa nzambe na mokolo ya le 30 ya 3e mois 2019 nde tozali aboyebi papa Lutumba koma banzembo penza ebele nde abayaki kotika nzoto na ye nde bomoni epai wapi tokutaki epai général des FAO tokuti epai papa wemba bomoni mpe bilili bakini kester emenea bomoni ya papa nde mpe tokokoma awa epai ya papa Lutumba mais toujours kaka na compte ya Vuvam télévision mpona kolakisa bino baimage ya boye kaka na Vuvam télévision tokomi mpe lisusu awawa papa tabulai azali voisin papa Lutumba bomoni moto balobaka ningisa Kinshasa abinisa Kinshasa abimisa bambili ya belle moto liboso abeta basali ya minene na mikili ya bapaya abeta Zenith abeta Olympia papa tabulai oye abotama le 13 11e mois 1940 pe atikaka biso na mokili ya baya misuni na le 30 11e mois 2013 papa na biso Pascal Tabulai ndiye apemelela awawa azali pe moko ya ba voisin ya papa Lutumba toujours kaka na compte ya Vuvam télévision pour na kolekisa bino biyo nyos matondo ebendi biso suka kaka na compte ya Vuvam télévision mosala nyonso bomoni Vuvam télévision atelemisaki ba technicien et ba journaliste na tina ite koluka kosala mosala ko memela bino ba téléspectateurs Vuvam télévision ba image o bomoni wana kasi to ba ete général des FAO sanza o ya botamaki sanza o pays patika kibiso na musuni bo etope koloba kokufa neka to laka kibino to salaki neteni ya famille na kivwidi kuna epai wana to sala ba interview na libota leki na bango moko pe ba leki na libota tata na biso kimfumu basalaka pe ba interview montana kamenga somele basalaka pe ba interview elongoka biso wana bolandaka penza plateau mobimba émission oyo ezalaki apona ko rendre kaka général des FAO hommage et pas yo ezaka présenter et pas ya moko ya bapandisango tata Ndombele Botale o ba misusu babenga ke noko Ndombele Botale bolandaka yango ti ndenge libota ti ninga kene ko zongela kuna kene ko kufela kuna na Cameroun bande ko na biso ba correspondance na biso na niveau Cameroun bomona ki ba image nyonso
ti nzoto ndenge yaki nzoto ebimi toke place des artistes toye musée national ti ndenge toke cimetière kasi eloko tokoki kobetela kaka c'était été pona nini ete baartiste na biso soki nde kaka kufi bazoya kosoba lokumu pona nini te na bomoi na bango o papa Lutumba kuta aloba ekuta sengaka yango mbongo bokoluka bosalelanga bopeselanga bonheur pona nini te bopesenga na milela na nga yango tobosani eloko moko tomonaki mpe présence mpe ya ndeko na biso mpe chaque Congo bomonaki mpe na bilili malgré totangaki kombo na ye te pasi eza moto akufi nde toyina bonheur azalaki boye azongaki boye asalaki boye bato mpe mingi tokoyanola bino kolandela boyokaki ete général des fois osale efala yembela fumuki mbangu azalaki na projet koyembela fumuki mbangu moi quelques chansons projet wana soki wapi na bainterview ute koleka bolandaki sommet de sommet alobaki ete ya pas après na badossier nyonso général des fois watiki ya koki aza après ya kosala nini ya kosangage na yango tozela nano mopepe oyo elongwa bapasi oyo nano bato baza nango bapota nano oyo ezokisi oyo eza na kati ya mitema ya bato ekoka nano kosila nde na nsima toyebi nini ete ekoki kosalama soki bosepelaki na manaka oyo wuta ebandeli kino bomoni babilili oyo nyonso ntina basimetiere bopesa merci longonia na voix mu télévision elongo na mokonzi na yango mokonzi ya banganga ngunza nyonso fumuku soki ya mozala pana na ngola mpona nini te na DG nango azokamba biso DG kwa mambu nzakomba mpona nini te na bateknicien oyo nyonso basaki badéplacement na ntina ete akokende kozoba bilili oyo nyonso epai wana tomoni ete tozalaki na tata na biso kwaku maisha tozalaki mpe lisusu na tata na biso mayunga futila tozalaki mpe na tata na biso mbala oyo basungaki biso mpona kozoba image nyonso oyo bino bandeko na biso batelespectateur ya voix mu télévision bolanda pene betene bapanzisango tozalaki na tata ndombele botale bolandaki na édition uti koleka mpe nga na ndeko tambi oyo naye kosukisa yango pe soki bosepelaki bimage bokoba kaka kolandaka biso botikala branche na manaka na biso ya voix mu télévision bokozala penza décité à chaque fois baévénement minene kozala na mboka tokobanda kodiffuser yango bino kimia ya nzambe ezala na bino pe na eteni ya régie finale to pe na montage tomoni kuna tata na biso ngala 9 lumière kimia ya nzambe ezala na bino tokutani na bévénement mosusu ezali koya.